Mag FM mbote ya bino bipai nyonso bozwami ezala awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, topé libanda ya mboka tika ete nzambe abate la bino. Tofungola Mag FM pona kwebisa bino ke kuna na commune ya Kimbonseke na Veninga Liema population bazali menacé makasi na kafumba na érosion oyo ezali kotungisa bango ememi bango banda ku population basengi na autorité basunga bango bolanda reportage. Likambu ya érosion na ville province ya Kinshasa ekoma lokola mbongo ya likelemba kokamwa. Lelo soki oyo alie, lobi oyo kuna pe alie, po soki otamboli oko remarquer ke ba commune ebele ekoma menacé na ba érosion. Neti awa na quartier Sakombi na commune ya Kimbanteke, érosion moko ebotami en tout cas bondimelanga ezali kotungisa population na ndenge ya defate, banda ku ebele déjà ekei kasi esilika kate ezokoba se kokoba. Awa soki kaka mvula ebandi population ya koto yo balala kapongi ya nguma, c'est-à-dire lisu moko ya kokanga moko ya kofungola po bayebite ekozala tour ya nani. Por ya nzela bakonzi ya OVD basalela biso prince ezanga caniveau pona kolekisa transport na bango ya Sinel. Donc bazwaki marché ke po basala nzela route mokali ti na sous station kuna. Mais ba ingénieur a OVD ba liembongo na bango basaili biso kaka babwaki kaka mabanga lelo yotela conséquence to comme komona lelo abwe ezali mvula soke beti mai ezoluka nzela ya koleka bakanaliza mai te bato ya OVD tala lelo mapango na biso ezalaki bien tala lelo to perdre mapango tozwi na pasi. Awa tozali kaka ko interpeller bakonzi ba trouver solution na lombango soki te quartier oyo kolimwa boye tanenge sali kitorotin. Manki ya bakanivo na baveni ya vi province ya Kinshasa yango esalaka ke soki mvula ebeti ba mai etonda na banzela. Mag FM s'intéresse ki na sujet oyo. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko constate que ba aveni mingi ezalaka na bakanivo te oyo esalaka ke ba aveni ebeba nzokande kanivo ezali malamu kozala na avenue po e permettre ba mai elekaka. Manque ya bakanivo na avenue yango ezosala ba inondation na ba quartier pe ezali kosala ke tango mvula ebetaka mai evanda na nzela ebebisa nzela oyo salaka pasi makasi na population surtout pe na mituka ko circuler soki nzela ebebi. Place tozana choza kati ya mai. Place tozana terrasse te. Tozana lisungi te. So mbule betia te amuki ebusha kama ekota dina bandaku. Moye to bi matana ndaku boizela ta venezela très salite makasi. Pa so mbule beti biso tu awa to dindaka awa ozomona tu oyo ba mai sur mai. Donc bakanivo ezala de boucher ndia bato contrôler bazala te. Bato tu milangi tu mona motu ka meli eloko aboka awa. Ata mutu aleka sika tu ameli mo mai na ye aboka awa. Biso to senga ka bakonza mboko so bakanisi biso pona bakanalo etondaka etondi da ekomi ba deze yango mai ekotaka na bandako. Moye zate batala likambo bakonza mboka batala likambo paro. To bonela bango na batala likambo bato ya biso solution. Toko interpeller kaka autorité ya ville province ya Kinshasa batonga bakanivo na baveni oyo kanivo ezali te pe baveni oyo kanivo ezali boucher baye ba kokure yango pour permettre mai ya mvula e circuler kitoko to pe ba mai ya mapango ezala na esika ya koleka po modèle baveni ezobeba ezali suite ya manque ya bakanivo pe bakanivo oyo ezali boucher boyebela. Bateki ya wenze ya mombele oyo batekaka mingi makala bazali kolela ete koteka ma ezali te bayebi soki eloko nini ezali kosala bongo po courant pe ezalaka bien te kasi makala ezali koteka mate bolanda reportage oyo. Na wenze ya Luza toujours na commune ya Limete na quartier Mombele
tozali na likambo ya kokamwa eke bateki makala bazali kolela makala ezali koteka malisusu te total yango tolobi me o ezalaka boye te et surtout on a vu le prophète ya Kinshasa ces derniers temps courant ezalaka nango lisusu penza te courant koma nango kaka ya benda tika kuna tala boye tozongisa kotoyo bakinois bayebi lisusu courant ndenge ezalaka te mais kasi eloko o esungaka bakinois tango courant ezalaka te balamba mwa vite fait na makala kasi likambo ya kokamwa ezali ke yango pe makala ezali kotambola te bakinois bazali kolela bayebi te pona nini courant ezate makala ezotambola te est-ce que o ezali babe to eza nini c'est cheresse ya niveau oyo na ville province ya Kinshasa surtout et pa bateki toyebi te eza nini boyoka bango nde balobi vente ezate tokolo babanda tongo toyaki mwa biloko ezomonana metema mbongo na maboko batu ezate koteka ezate tukofanda bwe banda tongo tipo kwa tokozonga ele msusu ata mwa eloko amalonga ezate marché eza fond batu bazolela lela tane ba biloko efande moye ezate yango no molka ke oteki ndambu obashe okei lebe oyeka ndenge ke mbongo tekaki mwasaki moko okena ndambu osaleli na bon ndeni yo ozonga su commerce cause nini esala bino koteka ezate toyebi te eza nini mbongo na maboko batu ezate mbongo esikile te mbongo ekangami mutu na mutu akangi mbongo oyo ekomi likambo mususu sécheresse boye toyebi te toloba yango ndenge nini tobelela nani bakonzi tobeleli président de la République Fachi Beton tobeleli premier ministre na biso son excellence Monsieur Sama Lukonde botala na likambo oyo awa na ville province ya Kinshasa courant kutu aussi tobaya yango totika na makala mais tangu bandeko bazali kokoka lisusu kosomba makala te toyebi te situation yango tozali kokende nango ti wapi mais ezaka système ya crise parce que mère atali mbongo eza muke asomba poisson asomba fufu e bongo asomba lisusu makala mère aboyi mère abaluki kaka na nsima ndaku a récupérer na ye bakoni a buki ate kokomisa nzungu salite kasi biloko elambama pe ebela e situation oyo toyebi te awa na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba soki tozokende nango wapi biso Mag FM tolobi toloba ti bokoyoka toloba kaka batu bakoma kobunga mingi soki bakei koluka mutu suite ya manque ya ba plaque d'adresse na ba avenue oko remarquer que ba avenue mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na ba plaque d'adresse te bolanda élément. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue Jokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupanzi okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka ezana okaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifier po soki likama esalami boye bandenge nini ya kodetecter yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba avenue ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni bourgmestre fongola misu chef du quartier fongola misu chef ya avenue pe fongola misu oyo ezali dossier à suivre.
Chaque jour na Mag FM tolobele la kapasi ya Maipo ba venu mingi ba quartier topé ba commune ebele ya ville province ya Kinshasa bazalaka na mai ya malongate basalaka kaka mai ya basosi topé ya mabulu. Régie des eaux azali kosala musala kitoko te bolanda réflexion. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya Régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe batikala jamais komona mai ya Régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa plein po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli Régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela. Batu misusu pe lokola toza na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge. Yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya Régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manke a gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage. Boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te ndenge moko na courant na ville province ya Kinshasa ekoma diamant. Ba commune ebele bazalaka lisusu na courant te bakoma ko surnommer yango courant ya mari de nuit po ya kaka ba 1h 2h 3h 4h ekei nango population bazo bénéficier nango te basengi na autorité ya SNEL ba kobongisa. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyo kwa makasi na oyo etali courant. Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekei boko sutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndo komona yango. Population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba para électroménagère ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Ba chef de rue bazalaka lisusu na impact te na ville province ya Kinshasa alors que nakala bazalaka na impact ya kosakana te bolanda elimo oyo. Ba chef de rue bazalaka lisusu na impact te na ville province ya Kinshasa kala na deuxième république ezalaki soki otamboli na chaque avenue okomona que chaque avenue ezalaka na chef de rue o ezalaka ko faciliter ba bourgmestre pe ba chef du quartier soki problème ekwei na avenue tope na quartier et lokwa liboso chef de rue nde mutu akitaka asali constat pe amemi rapport epai ya chef du quartier et puis chef du quartier akoya komema rapport epai ya bourgmestre ba problème mususu pe ezala
ezalaki kosila kaka epai ya chef de rue. Kasi lokola mokili ezali ko évoluer awa na ville province ya Kinshasa ezali ko kende mingi na ndenge ya mabe, ba chef de rue balimwa na bango bazalaka lisusu te. Soki problème ekwei population akimaka mbangu kaka epai ya la police, alors que chef de rue azali très important. Yango wana ba problème ekoma kokoma mingi na ville province ya Kinshasa, pe na o etali salubrité Kinshasa ekomi salite makasi nyonso wana po ba chef de rue bazalaka lisusu te, alors que soki bazalaki chaque chef de rue alingaka salisa service ya salongo na avenue na ye po na ko faciliter bourgmestre. Na yango wana population ekoma kotuna soki ba chef de rue bakenda wapi po ba bourgmestre bazalaka na temps ya kokutana na population te, alors que ba chef de rue nde bazalaka proche ya peuple pe bayebaka nini ezali koleka. Toko interpeller kaka na premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila amekana nukotala dossier ya ba chef de rue koluka kozongisa chaque avenue ezala na chef de rue pe chaque quartier ezala na chef du quartier po mutu na mutu asala musala oyo ye sengeli ya sala na place que peuple eganga kaka que bakonzi awa biso tokufi bakonzi problème ezali côté oyo po boye kitoko te Kinshasa ezali kokufa se kokufa boye bele. Barre de bus misusu na ville province ya Kinshasa ekomi millier moko ya kobanga tope esika ba criminel tope ba incivique bakoma kofanda bolanda elemo. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barre de bis, en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barre wana ekoma nango bandako ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa, kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana, kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa. Lokola pe l'État congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te, yango tokoma komona makambu ya boye. Pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana, donc ekoma nango nde lieu de refuge. Yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana. Mona ba pele mama baluna ka poto. Mais pour une vraiment biso pe tosala pe mboko na biso comme lokola poto. Bare wana basali yango po ke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport. Mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komola la wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komola la wana. Mais suivi ce que ezala nango makamunyo sona vraiment donc elingeza esalema nango te. Ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balula rapoto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te. Gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo ndenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penze ezalaka te. Comme on est na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moi hotel moi les sous-souté moi hotel matin na petit peu va ezali sous-souté comme bakuluna ba saka suivi na lokote ba kaka basali musana ba bakeke c'est ndenge ya Congo. Barre de bis o ezalaki ba transco foi bandotel ma ba bis nyonso foi bandotel ma bakoma koteleme la ba place wana te bazotel ma place au barre de bis ezate mais place oyo ya barre de bis e yokoma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayi kozela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que biso nyonso to banda kotelema wana poto zela kabis na ndenge ya kimia.
awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter nango lokola bijou na bango. Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo boy ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te. Bakanivo mingi ya ville province ya Kinshasa ekoma boucher ata bakure yango tellement balongolaka salité wana ezongaka lisusu na kati population bazali kolela mingi mpona yango. Soki otamboli na Kinshasa oko constate que na baveni ya ba commune mingi ya ville province ya Kinshasa bakanivo ekoma boucher ya kusakana te, alors que mikolo eleki opération Kin Bopeto esalemaki oyo gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila ayebaki na kosalisa misala ya kokure bakanivo, kasi ya pasi ezali que musala esalema kasi tellement suivi ezalaki ya makasi te, basalite nyonso babimisa na bakanivo na place balongolango etikalaka ekomaka lokola ba pot de fleurs na baveni to pe na bakartier. Après bamvula tango ekobanda basalite nyonso wana ezongi nango lisusu na bakanivo ekomi boucher. Bota la conséquence oyo epesi Kinshasa ekomi partout, mai ekomi inondé, bavenu ekomi inondé, surtout na bamvula boye na bakartier mususu pona kobima ekoma pasi po mai ezangi esika ya koleka ekomi kovanda na makadam, alors que bino boyebi que mai ezalaka ennemi ya makadam. Na yango tozosenga nanu na bakinoa kozala conscient ya koyeba ke kanivo ezali esika ya mai ezali esika ya fulu te, pe ba autorité bazongela lisusu na opération Kin propre kasi ya turoyo basala yango malamu po mboka ekomi kubeba. Ba chauffeur bakomi mingi na système ya demi-terrain oyo ekomi konyokola population na o etali transport kasi bango balobi embouteillage ndezo tinda bango bakoma na système ya demi-terrain bolanda élément oyo. Lelo soki otamboli na bakwe mingi awa na ville province ya Kinshasa okomona ke ba prix ya transport ekoma nango ko changer ndenge kaka caméléon a changer ba couleur. Soki obimi na tongo okofuta 1000 francs na midi, soki chance eza okoki kofuta 500 francs, mais soki kaka tokomi na pokwa engaye ba recevoir ba bandi 150 wana bongisa déjà 1500 francs. Soki oyoki 200 yeba ke 2000 francs nde bazali kosenga. Ebongo soki obetaki calcul na 1000 francs makudile yoyo po okozanga moya ya kozonga na ndaku. Système oyo ekomi konyoko la population na ndenge ya kosakana te suite ya ba chauffeur na ba receveur na bango ndenge mutu na mutu akoma kosenga prix ya transport na ndenge alingi. Nzokande l'état congolais ayebi kaka ke transport ezalaka 500 francs kasi sur terrain eza nango bongo te. Lokola pembo kanabiso ba mesure ezwa makambangu kasi suivi ya malonga ezalaka nango te. Depuis carburant ebungaka yango esalaka ke transport emata kasi carburant déjà ezonga ndenge ezalaka kala transport ti lelo eboya nango kozonga na 500 francs. Ministère ya transport en tout cas bolandela nanu likambu oyo po façon petit peuple azo souffrir yango te. Soki bobongisi ekozala malamu po ennemi ya congolais ezalaka kaka congolais ye moko ndenge musicien moko aloba ke richesse moko pe ya Congo babosana koloba ezalaka nde motema mabe. Boyoki tokomi na suka ya Mag FM kasi ya mboto kabwana tozali na ba page rose. Joyeux anniversaire na
Beni Makengele mwasi ya pembe mwasi mbiji oyo abotama mokolo ya lelo. Protocole puissante, protocole ya fashion na église Peniel Maranatha. Balobi ezoyinda makasi mwasi ya pembe umela po champagne ekopanza na kwanga ekolia mapenta ba ekotumbama. Soki invitation te koya na yo ko déranger biso te. Mbotama elamu Beni Makengele. Joyeux anniversaire na papa oyo abotanga yi papa Jeff Mizegele de King, le roi Mizegele, abotama mokolo ya lelo balobi ekoyinda na ndaku umela papa biso ba Mizegele tolela yo na ndenge ya kosakana te umela omona bakoko pe bakokololo na yo umela na mokili ya tata Nzambe po champagne ezopanza na awa après journal ekoyinda kuna na ndaku mabe. Joyeux anniversaire na Joyce Mouya, mwana ya dete Mouya, photocopie ya papa balobi lelo, poche ya papa eza molai, dete Mouya akobimisa mbongo tokolia, tokomela ekoleka kitoko tala kaka photocopie ya papa. Joyce Mbuya, mbotama elamu na yo, peli susu mbotama elamu na Glody Mizegele, double fête ekosalema. Glody Mizegele nokwa bana umela, le plus doux, le plus sage, le plus fort de Mizegele, mbotama elamu na yo umela Nzambe abatela yo kola toujours sena sa loboko ya tata Nzambe. Tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans koloba. Maloba motuya oyo papa na biso aebisaka biso toujours. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya Yemei, the king. Daddy de daddy papa ya bana ebele. Maître Billy Maloua Cléophas. Boyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino, tokutani mikolo ezali koya soki Nzambe apesi biso lisusu bomoi.